Ça c'est là, c'est là. Ce qui a le binding wana donc c'est que beau père ou abimisa ici quoi, a manqué respect. Père aussi quoi abimisa pour bailler dans monde. Tant qu'à envie. Aïe ba bimisa deux au baleki. Voilà. Donc c'est que père na ou abimisa. Nga upesango ambargo ya bajetem na yo loposo nanga ondimi ekelela bakares na yo motema ekokite epesi misama pizule tangi soki ozongi te na sambwe seka sante ya moninga yo ndoboma pourquoi comme invisible soki ozodesine nga monene te nakonda mikau prisonnier associé mboka to force to koma po de mitu to sali bozo bae before kende Haïti nani akozongisa énergie na biso voilà. Il y a orchestre tikali pe basali disque na ba norme comprendre na ba norme donc pe to mbi pe biso mo te to mi na ba vie na biso ba redi amisi ba vie redi amisi ba mbi ba vie Luciana ba mbi manda chante mbi que ton homme réponse à PV na biso général des FAO il pas aimé na disque ba mi futur Matembele Azara toujours en vie. Donc ça montre que vie ça encore bon on va comprendre oui ba jewana ngabina ngo kota ba jewana depo wana ba masananga baba masananga donc temps wenge bima na idéologie vive la musique hein voilà donc vive la musique et ça mutu wana tout ya ba branche mais yo mo comprendre ya on a zolo bati on a tout on a ñoso kiti aussi ñoso génération si papa ba génération en génération ba tu vas comprendre en fait si le génération papa mba yo continuer génération papa mba yo continuer so bien voir ta ngolo mutu fa lata bien coiffé bien rasé bien parfumé ezanan c'est papa même génération ndi ya barambo oh mais petit on neri na lo baboué hein le no ke pas venanga utanga ina ya wana mbokili nazala kana mbote mabembe awako ligolo nangaluka nzame yansunga ngai yo moko sunga nga zakuma yo kanga sunga nga na kende yo kasolo kolelana kolila oyanga imwana ya mobo vous comprenez donc parce que venanga. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour, bonsoir fidèles internautes, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. En ce net moment sur Concept TV, la chaîne du moment. Abonnez-vous massivement et bienvenue à ce nouveau numéro de votre tranche magazine Couleur Show présenté par Alex Nganoumona Moulouba. Le Benjamin de la presse, mon maman, merci abonné na biso tout. La confiance soit vous pouvez rabiso vous vous partager vidéo, commentaire na bino force na biso. Vous abonnez sous massivement pour la soutenir Concept TV. Merci à toi Lotis Malandi pour la image qui te rose au Sabiso. Merci à maman fille maman Masolo et à papa Das Milan de Bazote à la Biso na Katsa Palais. Le jeune boss le fils du pays Apachamou et moi la maman Linda Patrick Trifazé Koura ya Chine 32 ans de pouvoir Gombe la perso Bambote. Pourquoi pas Guy Basket mon vieux Mokonza double continent Koudé jamais rata la perso Bambote belé. Merci à toi Sigos di Kamala Maboko Pete Zali pour l'assistance qui te je pense na batak pour comprendre que je suis avec Fumu à dire moi quoi ba soda ya papa ou ba vivre la musique tout sur la vraiment ma solo ya bakala ya kuba malgré tikabiso ndenge mouvement et évoluer en absence na parce que ça na ba obakenda mais Fumu à dire aza pembeni ya mama to sololango en fongolanga déjà na sololana invité na ngai ya lelo. Bonjour Fumu à dire. Bonjour papa. Bonne santé. Ouais, par la grâce ça va. C'est un plaisir pour moi sur les lots. Ouais. Première photo ya mbona chaîne Abso Concept TV babonné na Abso Botala ou bat balinga ravi beaucoup balinga ravi va bazape belé un mot gentil d'abord na bango. Vraiment la si tous les mélomanes ya vivre la musique au vraiment balinga abiso. Nabi qui est prêtre pour vivre la musique que c'est patron, président, on l'a chapeau pour honneur na bango. Vraiment place dans le monde entier vraiment la pesi bango mbote et belé. C'est beaucoup temps on a pourquoi bonsoir na bino, c'est beaucoup temps on a 12h
Bon, bonjour Nabino, donc Nzambaza Nabisoka quoi pour vivre la musique, tous allez toujours continuer à œuvre Papa Wemba. Merci Nabino partout vous allez. Voilà. Merci Wafumu Wadire. Natamuke batuboke découvrir qui est Fumu Wadire à Utawapi si tu es comme vivre la musique. Vraiment donc une carrière na banda liboso na orchestre quartier Nabiso pour na mona quartier Congo. Na mona quartier Congo au ebi quartier Congo te ma campagne Jamaïque na Katiwana na bandi na orchestre Nabiso Rumba Delta. Après Rumba Delta na ke na beti papa na Madilu système. Là banda préparer album ya pouvoir wana na Longwe. Na Longwe na ke nouvelle alliance qui bindankoy. Il y a président Nabiso Azagi, président Céline Fumu, na vice-président Doli Mavinga. Bien à Longwe wana na e maman first class. Équipe mo papa Mbasala Kalaboué na c'est une nouvelle écriture équipe mo first class. Na e wana pe donc tout travail et après papa Mbasala équipe bana Malongi. Na Longwe na first class maman na continue ngamba mona idéologie bana Malongi. Ya oti lelo na zaka na kata vivre la musique. Les alagans pour intégrer vivre la musique, ils ont occasion de nous tester les musiciens, tous les alagans occasion de venir nous robo et les alagans pire vie à dire qu'il y a solo là bien fait beaucoup d'amis ma petit nanga musicien. Non on a bena zaki mamuta à tester pour idéologie pena net ya bana Malongi, ils a pena idéologie to vanda pena pour na par pour nga no vanda pena vanda parler mon avis. Voilà, non vanda parler mon avis. Talarelo yesa manaka parler. Vous avez déjà la Katia Masolo déjà quoi. Le parmi les fondateurs, pour moi les années fondateurs à Bala Malongi. Échappé, échappé non? Échappé président. Moi je viens Kabola Gang, j'ai fondé, échappé président. Il y a Bala Malongi. Donc banda on appelle maman si les lots tout ça na Katia vivre. Et bon archange Zelena na Bala Malongi. Bon archange Zelena master. Bon, ils ont encore pouvoir mo ya repesa rara quoi. Azaïnega master quand j'ai publié que je salue à passant la master nanga d'azaïka tous les bisous sera ba musicien mais mutu zaki na mo ba makamuna quoi voilà. Combien de temps au fandi déjà la viva banda papa Wemba longo tolo bando kota ki viva na ndenge lo bio ki wana na first class ti bana Malongi ti papa Wemba kufa ça là combien de temps? Bon ko ça là de bon non bana first class ti lelo bon 20 ans déjà 20 à 19 ans déjà banda first class na bana Malongi. Pour Bala Malongi de l'Oja Bala Malongi en 2006. Quand elle a 20 ans déjà bando le biba 2006 on a borqué ces ala qui belé ba wenge et l'on est impressionnant que ndeka na vivre la musique. Bon vivre la musique ils ont orchestre à parler hein. Ils ont orchestre à parler ils ont la ti gigo là. Hein masana gigo là au long orchestre na bon pas que c'est ni. D'ailleurs, moi, le mot qui n'a pas Madilu. Tu vois, on a l'idéologie, on a fait ce que c'est des bandits, il y a Bana Malongi des bandits. On est à un qui nous tambola pour la Lukara, na fond la voix, na panza voix, ils ont dans Luka Kaka. Donc là, on a vendu ici, on a remis à Sune et l'eau, on a bissé à Palais, dans Sani. On a vendu. Il y a un petit peu de temps, on a bissé tout Kembisara esprit. Voilà. Si le ronin déjà au Fumu Wadire au salaire déjà la carte viva au moment où papa Wemba Zaki nous vivons qu'un zembo vocal et le roman salaire déjà. Bon premier zembo l'album Naemba Zaki album il y a notre père na 6000 ba souci so landi ba deuxième voix on a tout on ou ba tout deuxième voix il les kana 6000 ba souci. Excusez-moi na salon nga opesango ambargo ya ba jetem na yo loposo nanga ondimi ekelela ba caresse na yo motema ekokite epesi misama pizule tangi soki ozongi te na sambwe seka santé ya moninga yo ndoboma pourquoi comme invisible soki ozo dessine nga monene te nakondamika prisonnier associé esclave passe bolingo vomelisation donc tout on a ba deuxième voix na salango et après tu es ça la maître d'école na maître d'école na imba na Johnny Lopez tu imbangai papa Wemba Pati Pacheco na Job Ampema voilà biso 4 tu imba chant na sala vocale ya
tala mosika touti bibale ya somo pe bambonge to komi pene pene ya mboka to force to koma po de mitu to sali bozo bae be fore kende Haïti nani akozongisa énergie na biso voilà. Quand la papa déjà, papa Tikabiso, je crois ceux qui n'ont raisonné bientôt, déjà, les années 2016, déjà, 6e année en Oyoto, côté déjà. Alors, Baninga n'a bien déjà, l'ongwa qui peut vivre après, l'Iwa papa. Est-ce que Bino, Botikalina maman, parce que déjà ceux qui me collent ma kambouakei, et l'eau moi sur ma longue zalarati. Et l'eau n'y a pas motivé, Bino, til et l'eau bozala na kata viva, pe bozala pe mena maman. Vraiment, na elo lobby que elo konini ils ont gardé que fidélité autour à la toujours na vivre la musique. Bon moni mère Amazon à partir de Abidjan, les parti biso, tous ceux qui ont décision biso na biso ba OK, ils ont grand orchestre, grand mouvement, to tikango to continuer pour vivre la musique za na maman na répertoire à jeter. Za na maman na répertoire à jeter. Ce quoi répertoire là mon frère to tikango banane. Donc c'est Bisso mon côté mec, papa Tigibiso sur scène. A Tigibiso sur scène, ça montre à l'accès Bisso que a Tigibino na tatami. D'abord qui na tatami, te faut tika na katia, ya tatami. Et au moins que tu tika na tatami, on savait pas au coller dans la Bisso, au coller dans la Bisso, maman parle que non, ça va pas dans le rôle bundimi, orchestre na bino pour continuer nango. Naza on a permis na bino ancien problème, boloba, bosenga, boya, ngana, pesa bino na soutenir bino. Mingi za non Bisso. Ba musicien vraiment mingi ezana boulot na biso mère oyane ka pas soutenir biso pour mère on mata podium te et ça biso nde to sa musala vraiment donc confiance sur wana auto zala biso moko na mère la kalbi ke na kozana bino et puis biso sous motivation preuve ane que tout ça li disque eza etikala na histoire na histoire que après liwa ya leader ya orchestre etikali pe basali disque na ba norme comprendre na ba norme donc peto embi pe biso moté to mina ba vie na biso ba redi amisi ba vie redi amisi ba embi ba vie Luciana ba embi manda chante embi que ton homme repose à PV na biso général de FAO il pas embi na disque ba mi featuring na massa na F Neymar que je salue Neymar bolingo compagnie ni boyangai vient biso redi a ni de FAO embaki Vestino embi papa na biso de Juna Janana ozomona vient na biso joli mubiala ozomona ozomona ki disque moko za disque moko boye oyo la voix du maître to emi ba to là ba découvrir en lettre dans la promotion na kin ba comprendre que tout ça fidèle pas mbaté quoi voilà disque le bikombo lango la voix du maître. La voix du maître, Bolinga bo expliquer bisonine parlant na kombo na la voix du maître. La voix du maître ça veut dire la voix, ezanzelat. Hein? La voix oyanzela. La voix yanzela. Voilà. La voix yanzela. Donc on a toujours yanzela ya maître. Okay. Voilà. Donc là on comprend là on va dire que nous comprendre que oui, tout ça pendant na yanzela ya maître. On a dit que ça a combien de titres? Ouais, ça 14 titres. 14 titres, donc Moutouna Moutou a tenu mon amour. Dans l'absence, papa Bobangi n'a binoté pour signer 14 titres. Bon, biso vive la musique. Vive la musique. Biso tout ça, il y a palpité sauté. Pour papa, ça sera des gens là. Atika d'aba fidèle naé. En quand on biso to pesa ka produit bien, bato ba se pena nango. Mais na biso il y a so bengi poto tuni, bato bazana poto. Surtout ni bango disent que la voix du maître n'engeni ba biso que la voix du maître ils ont marché très bien. Ils ont marché très bien. Voilà, vous comprenez? Disent qu'ils ont marché non bien biso quand à biso a wanakin tout ça ba clip, c'est tout ça ba clip to bani promotion na télé malamongo. Disent que tout d'abord ils allons bien. Tu comprends ane? Disent que ça la biobi que papa tiki bino na terrain mon na minute le bano na Lionel Kasso a terrain comme glissante trop. Poto mon na lelo ba bina filé baza ba Fabregas Berité ba Robinho. Est-ce que na position papa tiki libino? Ba tu ba croire pe que clan viva parce que wenge soto bito tchano na nenga ba clan wenge e bimisa ba nebele. Quartier latin to bibiso tout
muto contredire ngazate muto abune la clan ya quartier latin c'est fali parce qu'on a clan ya vivre parce que tout le monde peut bande ko na bino ne otanga ki ba kombo ba échapper ba archange ti lelo bazo bunda mais so to ko ba succès vraiment ndenge tout le monde ba clan mususu wana bana na boba na ba succès apparemment ça te vivre la musique absolument vivre monde à part biso pena na biso lo bon ba tu va comprendre vivre la musique depuis kala de vivre absolument monde à part maramba ko bimisa ni tsolbi ko bimisa vivre la musique bimisa belé bimisa ba leader tant de temps à wenge bimana idéologie vivre la musique hein voilà donc vivre la musique et ça mutu on a tout ya ba branche mais yo mo zo comprendre ya on a zo lo bati on a tout on a nyoso kiti osinga nyoso génération c'est pas ba génération en génération ba tu vas comprendre en côté si le génération papa mbayo continuer génération papa mbayo continuer so bien vote ya ngolo mutu fa lata bien coiffé bien rasé bien parfumé ezanan c'est papa même génération en génération til le loyo ton lobi wenge ba kokoko ya wembati biso to na to na neto eboy to na so pour prouver mututi mutu na mutu azana place na yi atelema comprendre mutu azana place na ngana wa dire mfumu naza wa dire mfumu nazana deux fanatiques na trois fanatiques na babetela nga maboko yango na déjà na été pour na prouver bien affilé na été pour na prouver que ngani que ce soit non na gana garder ga wa dire mfumu kaka ba to ba comprendre que qui wa dire mfumu na monde de la musique ya Congo c'est tout. Voilà, il y a côté la n'engé bino bozana viva bande ko na bino bakei entre autres na zo peton sur la na ba msusu ba belé ba lobelo resala vraiment ba longo c'est parce qu'après matanga ya papa maman livre ayaka na enveloppe bon to longola ko ba maman livre ba enveloppe o yaka ya ba contribution na bagarre a boule fa pe maman fan de sabana mon motivation mais maman zo mongo tout kanchi yango chape ba noko kanda bakenda siko batongo bakenda ba osana babunda na pega babunda kaka na réponse au pesa vangote na réponse au pesa vangote na pesa na bien réponse au pesa vangote babunda ka ne babunda ka bongo quoi réponse na vango na babunda nan voilà babunda nan la voix du maître Zobima le 214 titres alors participation ya Wadire ezani na kata la voix du maître bolingo compliqué na yembi bolingo compliqué na dédié yango pa vient ngai Mamadou Machuda azana kata France bolingo compliqué bazwa attend yo kango bazwa attend yo ka bolingo compliqué ba comprendre neni na yemi po nga pena la côté nga to banzele te na to côté na banzele ponzele chez yo azo boulé que ceux qui au tient à parler comme reine pas la base de princesse pas la base de princesse ou loulier princesse boulé ah ceux qui na kaka pas Mamadou Machuda na komi bina reine mais alors continue à parler maramo mona na ndenge za pas na bango phrase ngani ka pas na bango mosomona donc après c'est confiance pour mobali mais bolingo compliqué et compliqué na ngoye ba zo benata nzela ya bolingo vraiment nzela compliqué malheureux ceux qui suis conducteur à mabe a ko fait traîner yo na maboulwa ba souci a kolinga to mona nzela bonheur na yo mais compliqué yo bolingo compliqué Mamadou na bazaki ozalaki angelou Menzoko zala kino demo ya vinanga nga moto nazala kongenga lokola wolo lelo nzulu singa lokola plaqué Machuda na ebisio kina zo souffrir o ebisinga nakanga motema e me upisinga te singa kokangela motema yango eske liwana ngati nozolukango miso nange komi maternité ya pinzoli motema nanga sanduku ya basusie misi aquarium mabosa na sango ya mbonge ndenge na bazaki ye pano lokola nsima na esikunana ketchup bibishe makope yebisa Mamadou Machuda papa ya bajimo nanga soki un jour akoboyanga ifatala bana tobota
bango de bénédiction ya Nzambe. Vous comprenez pas? Vous comprenez pas? Mais au final, velours. Chanter n'est pas crier. Comprendre, hein? Chanter n'est pas crier. Donc velours, au final, vous comprenez, non? Donc vous comprenez le texte. Bah, soit temps compliqué. Bon, comprendre que qui est dire un fou. Vous comprenez? Le texte est bien musique. Et on a travaillé Nzembo na Mukubwa Maïka Munan. Ah voilà, donc c'est qu'il a du savoir en la Katuana. Voilà, il a du savoir, bolingo compliqué, quand disque déjà dans le marché, to bozo bundana nous, boy banden bobimis. Non, disque c'est les gens de la plateforme et tout, tout ce bakotika papa officiel. Ce bakotika papa officiel va télécharger tout. Ils ont déjà. Bisoka na kininde, tous les dossiers côté déjà na censure, pas venant inspecteur Didi Kelo. Dans ceux qui va bimisi, marambesili, aller ngaper na clipper ka clip nangai, bah, to bandi ba promotion na télé, bah comprendre moment bolingo compliqué. Voilà, bah comprendre bolingo compliqué. Alors, bozo vivre ndeni na vivre la musique à répétition, bozo travailler pe ba programme les andé. Si bah donc côté ba répétition, tu répètes à chaque jeudi na Massima Nimba, na place 155 cours de grand. Voilà to zarawana chaque jeudi. À partir à 11h, 20h. Tous allons tout travailler. Le programme il y a un mouvement à la fin du mois où tous à Pepo, tous Matakoti na Abidjan. Voilà, tous les concerts, on a 4 productions on a à Abidjan. Mais tous zongi bouiné, tous bêta sur Afrique du Sud. Afrique du Sud peut être une occasion quand il y a pour na maramba papa wemba, si c'est un papa wemba. Voilà, donc en Afrique du Sud, nous allons en mois demain. Et après, tu continues la promotion, il y a la voix du maître, c'est ça. Voilà, tu continues la promotion à la voix du maître. Alors, Foumou va dire, je pense que le message est déjà capté, mais est-ce que vous êtes parti au Tokota? Nga tout na tout ceux qui Tokyo band parce que aux musiciens aux artistes d'actualité peso les kabiso na kati mboka je pense pozo landango. Si, on a besoin de ming pena, on a besoin de TV pena penate, mais toyo kaka. Tozo ka sudi na mona musique jamais na ko ratango po na zamu ta domaine. Da funa zala wana na zala vraiment na katsa makambo. Qu'est-ce que Tokyo band? Nazawana pona. Notice balandi, babi kototo bandi. Fali pour porter au ça la sortie médiatique ces derniers temps. Hier aussi Azaki la sortie médiatique na popol Mupaso la mon vient à PC Mote depuis Paris. À ça la game mission na ti lokola ba ki ba la babi misele des artistes baza bon keye. Na émission lobby à répéter en banda tuna des artistes au baza bon keye si le lobby maraté. Na habité na part na au trouva ki Kolokumo la fali pour pas Marambolobaki, Babin des bons artistes dans Boka Congo se retrouvent à Rondel. Bon, on est à propos na ya wa propos na pour tant le ben on zayi. Moi bablo mususu mutu na rondi mananga tam su mutu. Hein, na ndimi na ngai mais funa banano pa na ngamo quoi. Comprends? Funa banano pa na ngamo quoi. Tant le big il y a deux personnes, amitié na yemo int. Hein? Donc deux on a déjà le mola qui va bimsara en deux. Il était mais voilà c'est qu'à deux. Bon, il y a le bail, c'est loyer. C'est loyer. Ce qui a le binding, donc, si vous beau père ou abimissé, c'est quoi? À manquer respect. Père aussi, quoi, abimissé. Pour bailler, bailler dans le monde. Tant qu'à envie. Avec abimissé deux au balai qui. Voilà. Donc, ce qui père n'a ou abimissé. Tout changer du sol. Donc, ce qui a les père n'a abimissé. Tout changer du sol. Le lobo croire qu'il fallait pour pas. Azo domina aza numéro 1 ya musique ya Congo ndem tombo la drapeau valablement. L'orchestre naïe. L'orchestre naïe. Omoni mutu no mutu azorali pana ndenge na ye. Mutu azorali pana ndenge na ye. Muso ole ne matembele, muso ale ni soso, mais o ale pe matembela tondi ne pe ala linia tongo petania. Mutu mpo ale ki pe soso na problème ki pe na tongo diarrhée adaye. Mais on m'a Azara toujours en vie. Donc ça montre que vie est encore bon. On va comprendre. Oui, bah Joana, on va bien on va dépôt, on va massananga.
baba massa nanga dikapa massa ouais massa nanga donc na kokota na ba jeune a été wana yé moko ba propos na yé selon yé pour mutu na mutu amikumisa ka yé akokumisa mutu musute ya bomme mama je wana te yé fa misala nde yé azo misala nde yé eza lokwa nga wadi efum na leki na TV nga tous les deuxiémistes ba massa to ba imba voix baryton pour ba mingi ba leka ka ngana deuxiémiste te deuxiémiste na musique ezarate ezara voix baryton vous comprenez on a des émissions des arrêtés dans la musique ce que bana ina ba mamnalo ba comprendre que non na raison des voix baryton voilà de na rolo ba keno voix baryton tout ya Congo ngana leki na bango les gens dans le beat est-ce que ngala qui fait Serge Mabia ba ta pecho maramba loba oh man vena Serge Mabia loba ta pecho maramba loba vena mo dogo pe place vandi ya barambo mais pecho neni na loba boy le no ke pas venanga utanga ina ya wana mbokili nazala kana mode mabembe awako likolo nangaluka nzame yansunga ngai yo moko sunga nga zakuma yo kanga sunga nga na kende yo kasolo kolelana kolila oyanga imwana ya mobo vous comprenez donc parce que venanga ba iloko ntolo bani dans mutu mutakumisa ka yé dika paso mikumisa ye botika sa makamna ye sa makamna ye sa makamna mais elo molo nazo kamo pe nazo regretter mingi eza bato bazo kota na jewana e bato bakota na jewana te mutu mfa kumisa ye mutu fa kumisa na ndenge na ye so bazo mikumisa ye mo mabeza bocha ende kate bokipe te so bokipe do mo eteke aso insabino mais dans son sabino avec na TV lobi ti lo mo bino no so botaki amona ka place zo dominer bino ngwana ka place zo esprit na bino ngwana pour comprendre les na bino so péter lo mo bo appliquer ay beaucoup de actualité akangi un mois bah j'ai ce que bilo kana na vivre la musique les gars ya ya ngomna biso ko kotsa makambo wana te po biso bilo wana na vivre et les gars yo mo ba vivre ba répondre makambo wana quel est Veredi na web bon ba Veredi ba sala na moko la musique tala boni ba Veredi et ba ve na biso Ranson ba Gilbert ba beta martyr mais il pas beta martyr kalata tala nanu ya totala nanu ba ngoti ba beta comprendre totala nanu voilà, Fumu va dire que c'est vraiment la souki émission. Banamon na tse balandio. Qui va retenir le passage à Fumu va dire numéro contact na batbo luka contacter et puis ba programme sur les alliés européens ça rapidement pour tout kabonana. Vraiment donc ba programme ezali la fin du mois au mois de mars tous appelé pour nabiso tous mata na mboka Abidjan pour 4 productions to bêta après on a tous on a bouyeti à partir d'Abidjan, tu es sous vol, tu quittes Papa Nelson Mandela, en Afrique d'ici, tu as 3 productions. Événement, il y a 6 ans, il y a Papa Wemba. Voilà, donc après, en Afrique d'ici, tu as un coquine, tu es pour ta promotion, il y a la voix du maître. Mais chaque jeudi, tu répètes à Simanimba, à Kassavubu. Dans 155 cours de grand, tu as chaque jeudi, tu as chaque dimanche. Mardi, tu as bon dans Kitambo, dans espace polyvalent, binga Mopepe. Voilà, tu as chaque mardi, tous les bateaux vraiment dans Bokassi, il y avait Nabiso Lambert, Papa Jean Lambert, binga Mopepe, tu as chaque mardi. Donc c'est ça. Pour nous, c'est vraiment un mot belé. Na équipe technique mobimba vraiment c'est déplacé pendant pour tout sur la makambo ya vivre la musique vraiment la singino merci à trop na pesi sous ambote belé na massa na Paris Yves Mbala famille Mbala mobimba partout besoin dans le monde na pesi mbote na moni trésor Chimbalanga hein trésor Chimbalanga place aux alliés donc contrôler gars AG mais à coup pas quoi contrôler gars AG na zomo na vient na René Mouza Soba de Soba na mona José Matongue na Suisse na zomona Angèle Diansouka top modèle na Katia Suisse na mona vient na Guinée ambassadeur na zomona Guicha de Suisse on a là au Kitasco Paris na zomona mbala moko vient na ngai Mamadou Machuda
l'homme bolingo compliqué, toujours compliqué bango. Namona Cornélie Malongi, Dadi Soso immortel, Venangai Kodeko Bumungwalanga. Nazomona José Profa Kisimbi premier à Londres. Nazomona Soso Venanga Estache Seki à Londres. Noël Bouka. Venant Noël Bouka à Londres, na Canada, nazomona Martin Kalombo, na Katsa Canada, Pichubila na Canada, na omona susu Venanga et grand prêtre Dédé Kamunga na Katsa Canada wana, na États-Unis na Louison Mbala, petit nanga Louison Mbala contre les États-Unis, na omona Christophe Fer Moulumba na kat États-Unis on a 001 vraiment pour na contact nanga na numéro nanga yango 00243 9 92 83 26 36 09 92 83 26 36 na Japon na Bosani TV nanga Léon Mondele Fumwa Japon batutu bolinga ngai on va dire fumu na bino yo na kisasa na munition excellence Patrick Mouyaya non non ti que le micro aussi c'est la biso na moi a capella et logo moko oyo yelo vraiment na mutu oyo le rappeler sous bateau papa non non ti que le vraiment aussi sanango ngala si émission et puis non ti que le micro ne au clôturer émission merci na bino tout besoin qui tend vraiment ya kota la biso merci na patience na fidélité au bozala ranango confiance pour vous autres, vous partager vraiment émission pour nous soutenir. Puis clan ya viva pour nous soutenir. Bana ou papa Mbatsika pour bazo salam sala kito kona si boyo ki defumu wa dire azoyemba ya roloba vraiment ezate nous boyo ke na parler mais ngana ok vraiment il y a 0 mètre donc musala vraiment ezali papa Mbatsiki vraiment batu ya soutenir. Merci na Lotis Malandi pour la image kitoko, merci na maman fille. Maman Masolo ya papa Odas Milan dans autres la biso na palin na moni bongo mon président Fleuron Piana hein, papa na Fleury papa na Flercy Piana mon président Fleuron Piana papa na Flercy Piana ya fondation FOFM fondation Fleuron Piana la personne bambote Nathalie Ramazani Mosi Nzambe Notema ya président William Ikona na peso bambote mon vieux papi moi quand la carte qui gagne en Sidumba la reine de plus 33 on va mettre un motema non motemona bambote belle place aux aliments général Amos Mifi le king Mystère Temple na peso bambote les belle place aux alliés Riba Kouté GV Lionel Kasso à mon aya poto et de partout l'international des teams les transferts le plus cher de longue jambe homme à Kata Istanbul bambote na ma sœur José Mwabana yale Musoko na peso pe bambote belé na moni bongo ma sœur Amisha Mawazo motema ya Guilhem Bokongo na Kata Lubumbashi pourquoi pas dire aussi souhaiter un joyeux anniversaire à l'international Diogo Alaba latéral efficace na peso no bambote belé boza telme belé Alex Ngando le labino est trop natikeli fumu à dire vraiment micro à clôturer plateau. Pour on se retrouve à la prochaine. Vraiment donc na bosanité nata mal à l'aise moi Sinzambi na kata Paris na Bruxelles na zomona Assunta Makaya Gisèle Makaya utanga ina ya wana mokili na salaga na motema pembe o abogo likolo nakaluka nzambe ya nsunga ngai yo moko sunganga zakumba yokanga sunganga nakende yokasolo kolelana kulila oya ngai mwana ya mobola mbawa solo bosunga ngai mwana nanyokwami na babole ya mokili oyo nakaluka nzela na bena na umama bolingwa tana revenga nalamuka ose ya pongi bapasi na kobelela o pasi ngaloboko moko nani akosunga ngageita nasalelaka se batonga na familia babola nzambi mokolo na kuzwa yeyebani te ata nkala ata ju bomengo ata nkala nakozwa nakokoma lokola bango mekulia nzinu kuyuka yino maswasalamaka na sezali la vie ya nzambe na bato mokili nini na ngai
lokola nakufi nanu te bomengo atankala bomengo baye bazana yango niyamba bayamba régime mbila etika bango bapota balamba mwela na bulambala yalia bango 3 sacs ya magala mais toi vraiment que yakoni ezolemba te nazolela mama ezolemba te nazolela ezolemba te nazolela Eric Mandala yamba régime mbile etika bango bapota nzambe etika bango bapota balamba mwana na bulambala elia bango 3 sacs ya makala mais toi remoke akoni ezolemba te nazolela ezolemba te nazolela ndoto nalotaki na butu ezalelinga makita po baboma ngai mimaniseli namonaki na butu bakotelinga nzongonia baboma mfumwe jamais bakolonga wadireti mokolo nzambe akozala disre nde balongi oyo aza na mato ya koyokaka motema ya kobombaka ye nde mwana mayele